bapekisi moto oke ekatote bapekisi moto okota taga te bapekisi moto okota laku moro te oke koluka biloni bapekisi mpe moto akende mpo bato bazosalela biso coronavirus bokomaka soki semaine oyo esili tozalaki na problème tel semaine ekolanda ti tokóma na mercredi jeudi nango il faut omisa biso likambo ye poison e jeune garçon bongo po biso tosala bino nini to bato bolananga balolaka makambo no bongi bosalanga kisokisoki la nde nini mama na ya bota ye moko osanga na biso tokena malema aweli kosekote nanga bona mitema te bona mitema te nga na ye kocomprendre ke eza bino na bino baartiste nde bokoma epuis botika abakotina rai mpona yo mais ozwi poison tieli moninga soki alekao na biloko soki amilakao na masanga so na mai kasi yo oza immortel Bote bonjour na babone na biso ya Carrefour des Stars balobi Carrefour des Stars eza ye moko yeme la patronne Mimi Alemba Ange Gabriel moi Simbongo donc vous s'abonner massivement et gratuitement na Carrefour des Stars balobi bonne fête ya basi nyonso ils ala mona bébé donc bonne fête na bino talaka to na mois de mars donc ezala vraiment mona biso donc bonne fête ba maman nyonso tout bonne fête à ta maman chérie Anita Likiwa donc bonne fête na bino. Merci beaucoup à mon réalisateur Dave Teba donc sur mon écran ces choses ngana boye mais aussi vraiment bien il a grâce na lui donc merci beaucoup à toi Orly Mazeko Allemand Noir Viet ça va rendre to yoka na kit ça va rendre to yoka déjà le 31 mars c'est mon anniversaire donc beau s'abonner massivement et gratuitement à Carrefour des Stars pour vos anniversaire il y a grand c'est chaud na bino comment et que c'est passé en tout cas bana ya partout ya poto ya wapi ya Congo Kinshasa boyebiza neloko mo ezo circuler mikolo na mboka na biso coronavirus balobi que il paraît ndenge za wana se kotina Kinshasa na biso ese komi za na hotel oyo belle vie sikunga eloko ngana o mituna nano ya babone na biso eloko ngana o mituna vraiment si elongo na mboka oyo maladi wana ezali na Chine ti moto akatisi awa na Congo Kinshasa po aya na hotel moko boye po maladi wana esirkule na mboka na biso est contrôle eza te na ba frontière wana contrôle eza te na aéroport ya Chine contrôle eza te na aéroport na biso international ya Kinshasa awa contrôle eza te ti moto longo na maladi wana aya nango awa pourquoi ba congolais to linga te to bomana nga pene na zabi na sala ata msu na frontière na yebi ke moto azalaka na Brazzaville azana maladi wana alinga na sala na beach ya awa na Congo na zupi moto bongo na ticket to loba ke eza obligatoire te faut examiner moto nyo surtout mais pour le moment c'est obligatoire parce que eza na maladi pour ezo circuler moto va longo na mboka na aya koto msusu il faut se faire soigner. Pourquoi Congolais toyebite vraiment toyebite do banza mboka oyo nzamba tama wana likolo na biso mais biso mo to pesa ba témoin ya buzoba notre président de la République azali wana tant oyebike malade oyo circuler na mboka mo kanga frontière nyonso tout kanga partout donc ngabene na zo sa émission bena na ko banga dans le kubanga de bon moment la relo ngam de na zolo ado on sait l'émission bon bon ba que non ça comédie non doit toujours qu'on se protéger ti e comme un hôtel montagne na hôtel Belle Vie à wana Kinshasa à un hôtel ce qu'on boye ko découvrir en comment bozo mon côté botsaka ba confusion ba vie na biso comment boye ko et puis na moni moko publier na Facebook abi aidez-moi coronavirus mususu akomi yo me ngana ko aider yo ngai ko to piaka coronavirus Ebola boye donc et comment on la Congo ils ont beaucoup comment boye ya lichoko ils ont beaucoup comment je m'excuse ils ont beaucoup comment ezala na ngokaka donc ça fait vraiment très mal nga kana passer message oyo na ba vraiment ya biso donc bana mboka bomi lengela net na ngapi na oyese bido bomi lengela bomi batela parce que malade on déjà na Congo na biso Kinshasa awa donc circuler déjà dans beau s'abonner toujours massivement et gratuitement à Carrefour des Stars. Le Carrefour des Stars la chaîne Morboy donc
YouTube tout kala biso moko tozate ba oh ba poser ba question Ndeni Carrefour des Stars ekufa nango eyoka na lisute nana esibino eyoka na lisute eyoka na makasi na bandenge na biso moko donc bo s'abonner wana massivement et gratuitement un eloko moko kombeninga soit ba artiste Zezi oh moi faut na kota pena ki songi a gram c'est chaud ezala nini ona bino et pardon ezala nini na bino to fanda ka to ki makambo ya vidéo na biso awa ya Charlie ba télévidéo quoi comment dirais-je ba télévidéo poison ba télévidéo poison vidéo poison botela muninga poison 4 fois ya de lo biso malgré longaison non mais santé on a récupéré en bien té to lobe lote du fanda pour nous la koufi maman crise à koufi makambo leka na si on a bino mo artiste boyebe to fandi boyada dina biso akufi yada diba sala ki opération de ko makambo so ibaki na sena bombi na biso to boyi na biso mais lelo makambo na yoki ko na pongi muta benga na gram si chaud oyebite yo seli ki songi tenga na sa ki songi te comment ki songi na ebita actualité ni ezali et puis comment ko sa biso makambo bongo to kino tozo avant na kutene likambo na ngana loba la bino et puis bato baza derrière ko comprendre basi ba comprendre lo ni ngana loba. Bon, comment que ce qui semaine ou esili, vous avez un problème tel. Semaine kolanda, si to comme un mercredi, j'ai dit non, il faut me servir les cambo ça la biso pour tout ça la biso bon pour nani, pour biso to ça la bino nini. Insensé. Et puis bon tiki na bino te bo continuer kaka. Diti adai lunga. Anostar na ngana linga no makasi. Wana si on dit nga na linga ye bongo na linga ki moi sta mobile te bilo bato bola na balula kama kabno ngo sela nga ki sogi la ndenini na se plani jouer na ye mon reso me boudé yo so va jouer responsable assez pel sakabino ba fan na bino moko pe ba artiste alors je peux boyer pour occuper mon sentiment il a d'akuto abeto kito quoi et puis place ensuite aussi tom so il place sur adazara qui nga ka beta mo boyer mais motil est poison et jeune garçon bongo aza mwana liboso ya maman na et puis maman na ya bote ye moko bona mitema te bozana mitema ta sali bino nini bon bato musu balobi non ezali makama moi sa poto bawelaki moi sa poto baweleli moi sa poto na nani to sanono kisoni to ke no malemi no baweli moi sa poto na nani la yebito yo muto tala nga muto mi pesa ba réponse baweli moi sa poto na nani ngana yeko comprendre que ça bino na bino ba artiste ne bo bomana ce qui lelo parce que makambo comme na mopeni ndenge tout ça le sambo oui mais bato ngaba no ba kino ba vérifier na ça ninga makambo boela si maman bazongeli nkolo mokili ce qui lelo ba ke ko vérifier ba lobi ke mutatieli ada poids ça par exemple ngai gram c'est chou est-ce que bino bolingo ta te mission nga 10 secondes bolingo ta la moto pourquoi bokete le moi mobala ba ko poison et puis il comme poison les bimika lobby mais pour raisonner dans la tête de matin il na tie micro au que vraiment ko loba ki sima tino loba sima ndenge le biso to kasa to mso le la ka dadi oui ba ne pe ko le la dadi ma ne ko kana passe ba tie les poisons et bon mutama be makasi et puis boutique ka adati bo continent rice et bon mutama kasi petit on opesa muninga poison yo muto batindaki yo muto fana ene pembeni yo muto to mususu muninga za na arrière pensée te pona yo mais aussi poison tel muninga soka le na biloko soka milaka na masanga so na mai kasi yo ndo za immortel organisation ndo kufa te sikoto ke no malembe ada aweli moi sa poto na muto obino boyebi siko raisa salini pour botter les poisons à salini pour une journée qui tourne la TV oh n'en ma petite muto ke katote tout est pas blora potote tout le rate yo atina ki ba valise ba potote ba petite muto ke katote ba petite muto ko ta itagate
ba pekisi muto ko la ngero te oki koluka bilon ba pekisi pe muto ki ne pas bato bazo la biso coronavirus te ba pekisi ba te ba chinois ba pekisi bino ta en tout cas soki nzamba suni na kutana na ada na kutana na Raïs na tsaba mo micro boyo ka passe na bango tango tela moninga poison okansate ke yo otikala immortel okufa te non biso nyonso tutolika tanto baka lola lifelo yango yo lola lifelo yango oyo osala lelo yeba ke futa yo lobi yeba ke futa yo lobi lelo vraiment tonga to lobe makambo ebele la ngana zo bango na kanda mais to na passe moi na tsakanda ezate futo so mela na nzambe to sa nzambe fo sunga biso nzambe sunga biso épargner biso na ba danger mo ya bongo to sambela nzambe ma esa eloko te bino to botela baninga poison bino pe bato bozotika bato bakaita frontière ya bango kuna baya bobatela baya pour coronavirus ezwa biso problème te nzamba pambola bino ça va pambola bino. En tout cas merci beaucoup à nababoni na biso ya Carrefour des Stars on a toujours un beau s'abonner donc beau s'abonner massivement et gratuitement à Carrefour des Stars TV donc on kamba siké alors on a changé hein songi à gramme si chaud et donc et mata ka ba niveau de balo. En tout cas merci beaucoup à toi Maya Mimi Alemba Ange Gabriel Maya Mimi à moi Maya Mimi à moi donc merci beaucoup à toi ma grande sœur Dala pour la radio merci on va conseil na yo félicitations à toi Jenny Sonia couple pour ce comme papa Cédric donc félicitations à bino libala vraiment qui tourne donc félicitations à bino. Merci beaucoup à toi aussi papa Stone Dombele la mina en place batela nga yote mais na yebi ko la maranga la yebi ko la maranga il y aura un jour comme na ka grand si chaud nga yo na jali vraiment donc merci beaucoup na bino babi Prince Mbandi mon cours ba bio nde kumbela mokili ba kumbela rara surtout vraiment sur la place ko memela ka merci beaucoup à toi Aurélie Lubaki Aurélie Lubaki Oncle Chaco, ma fafa de moi-même, ma VIP internationale, bafana et kamaji. Mes condoléances au fait vraiment tante nayo, au djala wala ma chérie. Merci beaucoup. Non, signaler Bino Kaka. Le 31 mars, c'est mon anniversaire. C'est mon anniversaire donc. Vous continuez vraiment pour s'abonner pour mon account de fête mon incroyable anniversaire. Dans s'abonner vraiment celui qui s'abonner zali donc merci beaucoup n'engam qui canal le blé non on a boutique ko bomis boutique ko bomana boutique ko bomana pona ngapi na zamu boutique ko bomana côté la moninga poison et ko sala yo eloko moko te taka ndenge batindi otia moninga poison za ndenge ba boma yo ka po dévoiler secret bozala bazoba boyeba makambo sala te bino bato bo permettre bato bazana ba malade na bango baya na coronavirus na RDC biso Congo ngala baka Congo za mboka o nzamba pita mawana ya corona biso po ba guerre minene lekana na mboka misusu na RDC nzamba épargne ka biso alors ça c'est surtout guerre mo ça matin musuka ya journée moko sili ba jour etikali nzamba po nzamba yebi RDC donc au bossa la biso et yebi ka bino babaraka ya malamu tozo ya mabeto sa nini to boka. Merci beaucoup à mon papa chéri Oda Opombo mon papa m'a beaucoup conseillé surtout vraiment na mambo abisinga ma fille mon ça là le quoi date ce qui ngala nzambe te permettre. Merci beaucoup, bisous bye.